Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina so. Bon master, ndenge zabo mikolo makambe baby. Bon mona face. Mutu anyefula bato nga elonga nzambe botala saki biloko eza awa kata ya somo mikolo boyoka ngo tibalisa biloko no lizindeke tsaku ko sekate me balobi turo lizindeke tsakwa ko sekate tsaku ndenga za ba sekate avec Edino Bilili obo yebiti panda sangwa Congo nga moko en personne elonga nzambe o comprendre na oya sikona ba numéro asika ba numéro ya danger obo komona boko kamwa boko yoka na ipona sexa bino teme ngaza mutu na sexa bato ba sexa bino neti ba setula nde ba sexa bino ngana sexa setula ya sexa bino na sexa ngadera ya sexa bino na sexa sai ya sexa bino na sexa tous les artistes comédiens au bino boyebi ba sexa bino menga na pas sexa bino te tous les 15 jours avec Edino image yemoko en présence à mutunani ba numéro o ya sigana boyoka te o nan bomona te vous comprenez ta face bien Bonnie Foka, il y a le bosso de Gagamot. Oh, tchate maronie Foka. Biloko etondiawa. Omo biloko etondiawa. Bokomo na sigo ke non. Bolobe la rappel va sap. Maintenant botuna ba on va tourner ba question ba balobe la mi pour la sap. Mais jamais ba tourner ba question pas bana ba tailleur. Bokomo na cette fois-ci moi na tailleur. Bota. Moi na tailleur. Tous les 15 jours, toutes les quinzaines. Bokonie Foka na basolo, bokonie Foka na basolo la basolo danger. Avec Edino Bilili. Edino image panda sangwa Congo avec yemoko mutunani mutute mutuli papa mutu balabala muteloko te mutulibanga benga na kombono solingi ateloko atela kondima 10 messieurs 0101 ne peut pas être 10 bientôt boza maele na réseau internet avec panda sangwa ba comprendre kaka elonga nzambe di elonga nzambe boni fuka nazana mama solo Edino Bilili panda sanga Congo akata pagama mutunani elonga nzambe di elonga nzambe sakwa ko seka lisusu te sakwa zo seka te sakwa seka sute libanga lizindeke ndeke de mede yo moko po sakwa seka sute mine ata na seka ta Edino feninga na wasekata. Edino wasekata. Boyebela. Et puis bon niéfoka. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Fendi. Mon Paris Express, y'a Marois Fendi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yena agence hote, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwafengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwafengi, balobi Global Express souka l'agence osoko yete veut dire oumela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwafengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express
chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kishasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge yesika obunga te Rue Léon numéro 25 umela